toza déjà na kati ya breaking news. Lakwanzila kolomboka mabele bakamati esengeli tobotola yango mpo eza héritage na biso nkolo yesu apesa biso. Lakwanzila, l'artiste de tous les temps, kolia esiroma ya pasi na Congo, kolala bakongole na pasi, bana bapanzani soso pembe azanga mboka te, congolais akoma partout tina ba onululu. Merci kolomboka bana basili koyenga yenga esengeli mosali na nzambe to bana na nzambe bayeba ndenge nini bakoki kobundela mboka na bango parce que Congo ezali héritage nzambe atikela bakongolais. Alors soki bapaya baye kosala bongo kobotola koboma ezali bongo mpo toza na bapoliticien médiocre, bapaster médiocre, bandimi ya médiocre, bato nyonso to ya médiocrité yango moni mboka na biso eza kokende. Tozali bongo lelo lundi le 16 et le 18 mai. Alors toza kopesa bino information. L'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ezali maloba o Obama, président en exercice Amérique alobaki. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui nous avons des criminels comme Kanambe, Museveni, Kagame, des hommes qui se croient très très forts et qui sont toujours restés au pouvoir. Donc ndeko na biso oyo Obama valonga na pouvoir asisa mandat na ye ameka kotalela so likambo oyo ye moko alobaki alingi ba institution fort mais alingi ba homme forte. Mais na côté ya Afrique centrale kuna pe Afrique angele tozomona ba institution eza makasi te, mais tozana ba criminel oyo il fallait bakende na prison baza ko diriger ko continuer ko violer ko boma. La situation sécuritaire du pays dépasse le premier ministre Matata Mponyo, qui n'arrive pas à résoudre les problèmes, mais qui vient de se taper une villa à Paris au prix de 22 millions de dollars. Donc Matata Mponyo a maîtriser la situation, il y a sécurité à Mbokate, na Est, ba armée kota rebima na Kinshasa, bazo violé, bazo bomati na kati ya l'église. Alors le monsieur, après avoir noté qu'Anda Mabela Est na côté à Hambourg, a soumis villa à 22 millions de dollars, donc 22 millions d'euros plutôt, 22 millions d'euros na Paris. Bien mon botala. A osa na ngonini, soki toyebi ke Mobutu ndakune na Nice ba botola, bokasa ba villa na ba botola. Babiloko na nyonso tu isengeli e enseigner ba politicien na biso, mais tozo kamwa ke bazana kaboshi te bazokola te, baza maele te. Il y a des morts à Beni, plus de 200 personnes tuées par machette en Beni. Bakati bango na machette. Kinshasa ezobelo ko mokote. Est ezabongo na moto. Donc et pourtant Matata Mponyo avait promis d'éradiquer tout cela. Donc ko éradiquer ba Rwandais, ba miliciens wana nyonso, ba criminels nyonso ba na Est. 4 mois après à continuer à pouvoir, mais ça fait plus d'une année que M23, plus d'une année qu'il y a Premier ministre, M23, il y a une promenade, Koyiba, Koteka, ko changer même la borne à Congo, la frontière à Congo na Rwanda, attends mutumo azolobate donc mawamingi. Mugalu azo félicité garde présidentielle Oyo ya Burundi Oyo et protéger qui président et pourtant ils ont garde présidentielle wana te ezali pe ba soldats congolais na la police congolaise bakende kuna parce que ezaki nango coup d'état moko ba yokana ki po basala bongo. La preuve bato wana nyonso to ba participer ki na aventure wana ba matisi bango ba grade na Kinshasa, ba misu bakomi ba chef d'état major na bazo diriger kitona ba zuzu ba grade po bakende kosala pèlerinage na Bujumbura. Donc
yango moni Mugalo azo félicité ba garde présidentielle garde ya sécurité ya président ya Burundi parce que même scénario ba osala na Kinshasa soki ba congolais balobi ba telema to ba bengana Kanambe bango bakoluka ba tia ba garde républicain ba kengela Kanambe po ba bengana bato mais sengeli na bino boyeba oyo ezoleka oyo ekoleka na Congo eza oyo eleka na Libye te eza oyo eleka na Égypte te na Tunisie te na Burkina Faso te na Sierra Leone te oyo ya Congo ezala révolution made in Congo biso tokoatake bagarde présidentielle te tokokangaka Kabila ye mobe tokoboma ye na bagarde na ye na barwandais wana tokoboma bango daye bana ya Kinshasa bakomi deja kolia banyao balobi so basisi kolia banyao deuxième étape eza kolia barwandais bakobandana na Rubero Akengu Kamere mpe barwandais wana lokola bisengimani bango tu bakoliama au vu au su de tout le monde donc bokeba na makambo ezoleka kuna donc eza bongo Evariste Bochab a démissionné na secrétariat général ya PPRD mpe Mauve Sakani soki Sakani oyo azalaki ambassadeur ya Congo na Belgique na royaume ya Belgique bazongisi ye na Kinshasa mpo akende kozwa poste wana stratégique ya PPRD. Pourquoi Bochab akimi poste? Pourquoi Mova akimi poto? Akimi ba combattant azokoka te yango amoni ke fois à Kinshasa. En tout cas, l'avenir nous dira c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de rebelles, ce sont des Rwandais. Vous voulez que je m'exprime en quelle langue pour vous faire comprendre? Ces gens-là, ils ont trouvé du miel ici au Congo, ils ne veulent pas rentrer, mais ils veulent vivre ici comme des conquérants. Cette parole-là, c'est Kabila, le doyen Kabila Mouzé à Lobango, il y a plus de 15 ans. Kabila a dit barwandais nde baye na mboka barwandais nde bazodirige barwandais nde bazosala nyonso bango nde baye baza kosala lokola rébellion mais eza rébellion te alors toyebi te le 17 ezalaki lobi de 17 mai 1997 au 17 mai 2015 18 ans il y a entré il y a Afdel d'ailleurs ekamwisaka bosalaka bamese ya requiem na baabe na basango bakende kosala bamese akindoki ndenge wana bokamwa te ke Joseph Kabila ye moko le rwandais oyo alias Kabila Kanambe atikalaka koya na bamese na bino te parce que mpo na ye Afdel esi eleka abotola pouvoir aboma Moze akoki koyaka bamese ezanga ntina te alors awa tozokamwa parce que le 17 mai 1997 le 17 mai 2015, ça fait 18 ans que Papa Ngwanda Honoré, Otobengi, M. Ngwanda Nzambo, Ko Atumba, Ouazaki conseiller spécial en matière de sécurité, il y a dictateur Mobutu Sese Seko Kugungwendu Wazabanga, Wamabenge, Wamangigi, Yabanganga, Yabanganga, Yabagenge, Mapilipili, Motomona, Bakombo Bele, Boyebiye, Azaki dictateur, Pe Ngwanda Azalaka, conseiller spécial il y a Mobutu Pilipili Ngudunguru ya Babenge ya Mabengeli tout et tout boyebi wana alors Ngwanda kosa biso ke azana ba soda ba pesa même bambongo alors ça fait 18 ans que abatama na samai to éviter so akoma ngando to akoma nzete alors Ngwanda olie abimisa mboka a libérer mboka Ngwanda koma osala ni ba aventure ya grand-père raconte na ba vidéo na internet ala très populaire na kosalaka grand-père raconte kobetaka masolo masapo mais na terrain tozomona ete et pourtant Ngwanda nde mutu amema Museveni epa Mobutu soki Museveni akoma président Ngwanda toyebi te alokotela biso Museveni wapi ake koprésente epa Mobutu Mobutu akomisi Museveni président Museveni na tour na ye akomisi Kabila président bango mibale baye koatake Congo sikoyo Ngwanda yo mutu olakisa Museveni yo mutu opesa ye pouvoir pona nini te ozongaka liso epa Museveni po akomisa yo président ya Congo olie atravaillaka na Kanambe alors Ngwanda tika baventure ozosala mpe yeba yango ke congolais nyonso akotunaka yo compte rendu pourquoi olokotaka Museveni soki wapi yebisa biso mpe na circonstance nini mpe mpona nini okenda kolokota moto lokola Museveni okende oprésente pa nani Mobutu mpo akoma président mpe na tour na ye tuti wana lelo aboti makambo nyonso tozobotama do yo Ngwanda tikaki grand-père raconte na internet kokosaka congolais apesa yo mbongo oza na basoda
l'Équateur, tout et tout et tout. Alors, tu peux ça, on te montre le côté, au même Congolais dans l'aliénation. Et là, comme là, moi, ça, il y a une information, au fond, tu peux me soumettre, au aliéné, tu peux payer. En passant, on a vu ça, que Moutou, il y a appareil quoi, à combattant, à fanatique, il y a Rwanda. Moutou a IDPS, à combattant, à fanatique, il y a IDPS. Moutou a Palou, à combattant, à fanatique, il y a Palou. C'est-à-dire, il faut que ça, la part des choses, il y a qui est un combattant, qui est un résistant et qui est un fanatique. Binono, surtout, vous avez fanatique, vous allez battre autre que vous la binono thématique. Donc, Rwanda, tika pour ça, sur le discours, Rwanda, atia présidenté, pour nani Museveni atia ko présidenté, na Congo, ata mutu moko te, amitunaka, pour nani ni kanambe pe ayaka te, na ba feti wana, to ba messe ya Afdel. Donc, Rwanda, il est grand temps au Bandakoluka déjà qu'on se racheter, qu'on zonga na kati ya milliers, parce que toyoki déjà que yo, ozozonga Kinshasa, ok no travailler, parce que en a poto, aussi si mission na yo, ou aliéné batou, ou dérouté batou, ou comme si batou fanatique, parce que comment expliquer 18 ans lelo, yo ozaki conseiller spécial à Mobutu, yo ozalaki bon agent formé na Mossad, ozana ba relation na Israël, aux a des relations un peu partout, utiliser un côté, au comment on a discours sur internet, au les caractères na chaîne moko ya TVAT, ni na BBC, ni na TV RFI, même na TV5 Afrique, tout ça comme on a ôté, c'est-à-dire que au salaire aventure, bazo compter sur na ôté parce que aux a aventurier. Alors ils allaient passer mingi, ils en démoana. Tout le bas qui plus de 62 personnes tuées à la machette na Beni. Gouvernement ezolobela komokote ba ONG kaka nde ezodéclaré, communauté internationale bazobouge te. Yango totunaki, existe-t-il une résistance congolaise de la diaspora? Est-ce que existe-t-il une résistance congolaise de la diaspora? Eza question totuni tokopesa réponse lobi, parce que bato ebele balobi awa o bacombattant bakiti Kinshasa, o bacombattant bake kobunda, o boye na koyebisa bino awa nazotangela bino bamessage nakomaki awa, combattant ata moko te azongi Kinshasa, combattant ata moko te akiti Kinshasa, mais baoyo bakiti Kinshasa ezali bato oyo Jean-Marie Kassanda apesaki mbongo, ezali groupe ya baluba oyo baza ba anti-révolutionnaire, parce que fengeli boyeba bato babebisi mboka eza bato bandundu, ezali baluba, ezali bashwaili na bangala, bato oyo babebisi mboka. Mais sikoyo bato oyo bazokende Kinshasa lokola bacombattant, eza nango bacombattant te, omona bato bake kuna, omona bakombo na bango ezali bamutombo, bamulumba, bachitenge, bachibwabwa, bakalombo, balukuna, bakazadi, bamutombo, bamukalenga, bachibwabwa, bamukashi, bachimbombo. Donc ezali groupe ya batatu nde batomboki bake kuna, na kelke batatu babotama na Mbujimai, bamsu na Kananga, bamsu na Kisangani, ata combattant moko akiti kini te. Donc boye bango ke combattant ata moko akiti kini te, mais to remarquer que bamulumba, bachitenge, bakalombo, bamutombo, bachibwabwa, bakamwishi, bango na bango nde bakei. Ezali mwa groupe ya baluba oyo baliaka mbwa balembi poto, bapesi bango bambongo bakei mpo badimine komba mpe mpo baluka kotia lokola distraction na Kinshasa, bato balobela so ba fausse commune te, balobela ndenge bazonyokola bato te, ekoma kaka masolo ya nini ya bacombattant. Important baza bacombattant te, ba vrai combattant akokita te akende travailler na Kabila, akokita te akende postele, akokita na minduki mpona kolibere mboka. Je crois motu moko ayoki ngai. Tolobaki ke TV Molière ezosala kikolabo makasi, parce que bapesi bango mbongo batia distraction, masolo ya baviole ezalaka Kinshasa bazolobela yango su te, masolo oyo pasi barwande bazoboka bakongolais bazolobela yango su te, bango bakomi na susi kaka koloba mabe ya bacombattant, kolinga miziki ezonga na poto. Et pourtant congolais ya poto nde azali mutu oyo azotindika mbongo ebele na bakisi na biloko kolia mpona Congo. Gouvernement wana esalaka eloko moko te, eza gouvernement ezoboma bacongolais, eza simple tokokende ni na dialogue na bango ni kosolola,
esengeli tokanga bango totia bango na boloko parce que bazali au gouvernement ya occupation tolobaki tozoleka en direct ke awa toza na www.softkins.com ezali tv sur internet mpe tozali bongo na website na biso website na anglais website na français www.sentinelrd.com ya proverbe 3030 bokomona basango na biso eza kuna donc tolobaki ata kongomba ata moko akiti te mais eza batatu nde bakiti kuna tolobaki lisusu lisolo ya ngoma balongoli ye président ya communauté parce que alembongo ya bamatanga parce que asali bavantili mingi mais awa bazopesa biso information ke ado malanda mwana bapoto ebele mwana poto ya kala alobi ye alingi apesa candidature akoma président ya communauté mpo atia ordre na place mpe atia unité ya bacongolais parce que moyombe gauche aescroke mingi donc wana masolo ya ado malanda donc ado malanda alingi apostule azala na londres akoma président mpo atia kimia na mosala oyo tozosala lolobi lisusu awa ke lobi na kolobela bino sur existe-t-il encore une résistance dans la diaspora tokolobela sur soki existence ezalaka basango ya manchester vie na nga Patrick Mangasa tozalaki na ye chez salon motopamba na nini na shop motopamba ayebisi nga alobi petit na nga Didier forme courage na mosala ozosala mais nazotubela mare moko abengai nga kutu nayebisaki non petit na nga atikaki pasteur eso otikaki pasteur ngai seno nakoki kotikaki pasteur te parce que kipastora batika yango te soki nzambe abengi yo c'est-à-dire apesi yo lokumu amoni yo malamu kaka ndenge naza boye na bizaleli na nga ndenge nazalaka boye oyo bato ebele balobi eza mabe me nzambe asepela na nga bongo yango mpe nazosala mosala malamu ndenge wana tosololaki na vie elekaki malamu mpe atunaki basango ya filme elekaki malamu nabetelaki ye masolo ya mastane azotia songisongi mpe nayebisaki ye kaka na manchester toza na vie kaka moko vie kisilola kulutu ya bayaya kulutu ya baleki asololaka kitoko mpe topesaki ye mention spéciale toza na couple na vin na ye oyo fo topesa ye parce que aza vie moko malamu alors bato ebele babengaki ngai samedi ngai na aire wana azala na otala bamatch natalaka vraimen baebola tv te natalaka bachaîne oyo nyonso to ya mike mike te bolive tv bato babengaki ngai balobi bamoni madame f na coco aris bazongi na tv ce moment là nabengai mpe coco aris tosololaki na ye alors coco aris aza lokola koma ndeko na nga parce que azali un ami totravaillaka na ye na londres famille na ye bakoma lokola famille na nga bandako na bango nyonso bayambaka nga tozalaka bien mama na bango mama maze oyo tabula ya yemba bandeko botala maze na lineti mama bolamu soki nake na ndako wana enveloppe kafukafu ezangaka te do bakoma lokola basere na nga do na ngonga oyo nazo en passant nazopesa pegi na bebe na biso mbote pegi ndeko ya Coco Aris autaki kobota alors madame f asali erreur ya monene na vie na ye ya kozonga na chaîne wana ya ebola tv donc asali erreur abomi carrière na ye parce que eza eloko ya monene akoka kosala te yango biso bienvenu aposa biso bambongo aprometa biso makambo ebele tosala yango te efengeli boyeba ke bienvenu famille na bango mobimba baza envoûté famille na bango mobimba baza envoûté baza ba escroc bakosaka basi bazalaka moins sérieux alors baza na problème familial bango te fo baleka na délivrance soki tembe bato bayebi famille na bango bayebisa bino papa na bango akufa ndenge nini papa na bango baboma ye koboma mpo na mémoire papa na koloba te me bato bayebi do bafamille moko ya bamalfaiteur ya baescroc baza lokuta mpe bakosaka basi alors bino soki bozongi na tv wana bobomi carrière na bino mpo ata congolais moko akotikala kolimbisaka bino liso te baza bakolabo baza baescroc de naissance famille mobimba donc bobima na kati ya tv wana na kimia ekosala bino bien alors naza lisusu na sango mosusu avant tokota na ndenge nini tosilisaka breaking news na koseka zela na ntango mosusu oyo naza na lisolo mosusu awa avant nabeta lisolo oyo nakobetisa bino boye tokomi pratiquement na suka na kobetela bino suite fin ya tata oyo mari na yebi alingaka bala mwana na manchester ndenge suki parce que botuna ye nga bato ebele esengeli na bino boyeba ke soki oyebi eloko te
tunaka kondima eloko te koboya eloko te soki oyebi eloko te kolobaka jamais non kolobaka jamais oui soki oyebi eloko te kolobaka jamais oui kolobaka jamais yes ou bien non soki oza na explication ya masolo te wuta auti village aye na kine na feti bayeli bango biloko ya kolia bale esili na ntango bazwa kolongola biloko na mesa batuni ye balobi papa leki bayela o kirdan yoka ye papa leki alobi te bana sikoyo naza kotonda me na pukwa boyela ngai yango botokisela ngai yango botiela ngai na mongwa donc papa leki nayebi te kirdan oyo azoba batokisela ye batia na mongwa nayebi te mpo na ye azokanisa kirda eza mbala azokanisa kirba eza manioko to azokanisa eza migiongi alors na masolo suite et fin toza nango awa lisolo ya tata Fredi Mukanga azali bongo elenge ya mutetela avandaka na Manchester aza na mwana ne ya mwasi mwana wana mobali ya liboso ayaki kobala ye asengi facture 12,000 pounds mobali ya kimi mobali ya mibale ya ye asengi ye 5,000 alobi lokola toza mapasa fo ya na de costume moko mpo na nga moko mpo na libala na nga mpo na lipasa na nga de sapatu biloko nyonso mibale sikoyo baluwaki deja sale baluwaki makambo nyonso tu mobali lere amoni facture eleki mingi akimi mwasi abengaki biso bato balandaki biso toyebisi no papa na yo akoma mari de nuit mwasi bayokani na mobali lokola bazoboya kozwa epuis mwasi abota deja na mobali mosusu c'est-à-dire mobali azoya kobala ye azoya kobala ye me asi abota donc aza second hand donc asi abota alors bolimisa terme me eza ndenge wana sikoyo ntango mwasi amoni ke papa azotie bakale mwasi asi akokota libala sikoyo mama ya mwasi bazalaka na Manchester abanda kolanda mwana na nsima mwana nele ake mosala mobali ya mwana na ye aza Nigeria atikali na ndako mama na ye asone na porte le asone na porte mobali ya mwana ne abimi na mwana abotoli ye mwana abengeli ye mbila lere abengi mbila abengi mpe mwana na ye oyo azalaki bongo na mosala leta mbila azoya mwana mpe azokoma mbila atuni bango atuni mama wana ozosala nido mbila ye okuta mama na mwana bazowelela mwana donc mama azowelela koko ne na maboko ya mwana alors mbila atuni bango o mwana nani mwana alobi o mwana na nga atuni me mama aza nani mbila mama mwana na alobi o mama na nga abia yo sani o mama mpe ayebolo banglais te mwana sikoyo explique mbila ke papa na ye na mama na ye baboya ye ya bala bazosenga mobali ya liboso 12,000 akima ya mibale 5,000 mobali akopesa 5,000 te sikoyo baarrange bavanda na ndako moko me mama alongwe na ndako na ye azoya kotia trouble awa alors qu'est-ce qui s'est passé mbila abengi mama wana na papa oyo na kombo ya Kalenga ayebisi bango na kombo ya Fredi Mukanga ayebisi bango Fredi Mukanga na mwasi na ye bakendaka su na ndako wana tapesi bango 100 mètres même na ekolo ya koko na bango bakoki etia makolo te so bake kuna bakokanga bango alors mwana sikoyo ya mwasi ayebisi mama alobi mama ngai nasepeli mponi yo mo moto obenga ye mbila omoni ndenge omoni mbila obengi mbila apesi yo 100 mètres koyaka susu te mwana komoyemela mama 1 kilomètre à pied saïse 1 kilomètre à pied saïse les talons 2 kilomètres à pied saïse 2 kilomètres à pied saïse les talons 3 kilomètres à pied saïse alors maman na mbila apesi ye 100 mètres communauté epesi ye 200 mètres mpe mwana nde moko ayembeli ye 2 kilomètres à pied saïse eza malamu te koboya bana na bino babala papa mama soko santi kozalaki ndoki ozalaka mari de nuit to femme de nuit ya mwana no benga proverbe 30 akolibere yo akodelivre yo breaking news ya pete tomonani elobi yesu